Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Fallait embêter les 15, héritier les 16. Kofi Olomida embêter les 16. Dans le village chez Temba. Déjà, toujours quand selon ma est-ce que depuis président fallait vous pas autant que est-ce que je monnaie? Non, na monnaie était. Mais tout le monde va jouer sur Bakenda, il connaît soit disant quelque chose manika qui ba bengana ke. Ngaza obligé pe okendeka kunata. Ngaza obligé pe okendeka kunata. Oh, j'entends. Nazaka obligé que okende kunata na misala na tout au jour. Je pense que yo za la petite na conseil. Et na za la te ko? Na za na ngate ko? Oh. Na za la te? Pourquoi? Na za la pete? Pourquoi na za la te? Parce que naza misala belé na salle 15. Na manifestation munene bon événement munene ya l'artiste Fally Ipupa mais fallait ça te ki ba billet de ba biro mususu o bogenda ko simba bakisi po bo divisa kaka ba artiste na batu bo ba ke kisi pe et pour la un jour ba biro baza o ba divisa pe ba nanga zo na musique ba biro mususu bazana ba simba ka kisi na eza kaka faut leader abeba na batu nyonso to ya mokili ye kaka balingaka ye kaka nyonso ye kaka bongo pe bien te kisi pesa kana tana ngwe polaka mabeli sa yembat satana simbi mandoki ngai koma sa siteo nkolo nanga yo bundelanga na longa nzambe soki olaka te na gauche nzambe apeso na droite voilà tant que yo tozwa yo pour remplacer baken ndenge bazakana na bamanike biro ya nazo bisa yo za na batu mora ya wana oyo peut-être présence na biso ejena bango nga kama mutu mo boy oyo asenga na ebeli na sepeli na ba réaction Karine makasi vraiment na sepeli fort mais ana batu mitema mabe balingi te Karine ya pembeni ya Fally tout ça ah bon donc bino bolingi ka batu ba ya pembeni ya Fally te batu ba ya ka pembeni ya Fally te ki mutema mabe bondeni ola abo laksa na tamula nganda mais pas bakali pa tambola ndenge mwana ngando laksa no atambola ne bakali oh démarche ya ngando laksa no bakali atambola ndeni Bakali. Ngando na wakoti aye na nzoto abimana nute c'est malaise mabe azelengi mabe yo mona ka ete o mona ka pe na bien te c'est quoi et ça là qui n'a pas si tant que humain comment on ndeko na biso Sarah et na oki bakangi ake makala et ça là qui n'a vraiment bien te mais côté la paix ndenge dossier ngo ezali en tout cas mérité ki ka bongo parce que moni lelo na vie ceux qui ba peso conseil aux okate peut-être makala kuneza centre moko oyo et dikara bato ya place bakenda boma mutute peut-être kuna nde conscience ne kozonga donc mbala sima peut-être batuni bayaka na Sara peut-être bon ngana lo baka tino lia kinde pe nazaki à la base ya koyana Sara que non Sara nde eza boye yo pena to peso ebonga baken no lia ga monsieur mais bonga na zopo mais orchestre ya sa directeur artistique kasi yende papa ya Sara na FBT miti Gino lia ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekechu. Merci na abonné tout au balanda ka émission Nabiso ba vérité na kati ya Congo Liziba TV, au batala Nabiso partout le monde entier, au balinga vraiment pour aider pe ko sunga biso lokola baya Gisèle Tati Mama Versace monter ma prince Jiclo winner na PC Mbote ya Tigrangate pe na busente ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris ba bi pembe tina kati pembe partout na PC Mbote pe ba parents na ngai ba pare ba marraine na nga et na busanité mes parents papa pour le Fiki pour FBT Misalande na maman Nathalie Fiki pour désormais au benga Kevin et Panda Lekechu Fiki pour parce que na déjà na kati ya famille mon père Dimodadi papa pour le Fikipo na mam Nathalie Fikipo merci na babonné tout ya Congo Liziba TV les dozana ye Ken Piana Makizembe ça fait un temps où tout ça la société tout le monde c'est bana otaye to na otaye Turquie retour dans la première émission moto travailler sur net sur c'est quoi malgré ça tout na kati ya village Panda nous monique ba ko sala misala village Panda bientôt là je pense le 24 oyo to ko funga déjà village Panda na biso pona batu tout ozana posa oli esika bien le bloko ya bio ya bloko ya mboka ezana mushi kigoma mushi wana olia oya bien kitoko vraiment c'est la classe A na kati ya village Panda Ken Piana boni bonjour les Ketcho premièrement
en tout cas na sepeli suko leka na leke TV na leka mwakala Congo Liziba nous en a deux chaînes yo moko tia biso kaka na ba confusion Congo Liziba na pesi na numbote premièrement na maman CDJ Mampata motema président Wera prophète Emmanuel Dodi prophète Olelo aselinga makambo ebele na vie prophète Dodi prophète Emmanuel Dodi asombelinga jipi asombelinga lupango kala mingi te nazoke okota aselinga makambo ebele msupe a prophète alaksanga msu monde entier na ba place na komata komisanga donc nzamba pambola nzamba pese sur souffre de vie ebele aumbela na mukila simba nzete. En tout cas, prophète Moïse Kabodi basali nzambe nyonso tu na pesi ba mbote restaurant panda pe awa na moni misale les osa en tout cas félicitations mon frère pour louer espace à monene boy vraiment en tout cas félicitations donc dans wana toujours voilà ba tout bolinga surtout ba diaspora ba tout bolinga ba ya vacances na kin toza ana lingwa la mushina avenue qui goma déjà c'est fin du mois déjà village eza ko fungama déjà vi que naza rêve ba te lever ba lundi ba fungo ba restaurant et eza bientôt rapidement to sala maman eza la kitoko ken piana le tozuyo toza plein ba sujet moi belé à ko développer na mkola lelo tout vraiment mkele to moni concert na biso o bakangi na kombo ya Sarato la o ya défendaki toujours moi si o ba ki défendaki toujours kaya moi si o ya ex femme ya artiste na biso munene ya mboka oyo fali pupa oyo zaki niki o mamuleki na bakati ba réseaux sociaux o yoki kitaki mataki ba basaki ba analyse na nango ebele to ebité pour na kawana tsili komanda na biso na prison ko lwani tsini likamang o lelo ke makala déjà bon ngana aloba kaka basala ka feti te na mawa muninga leo ndeko na biso Sarato la aka mutuka to sala aka musala moko voilà ba polémique ndeo Sarato la sala qui vraiment amérita ika place akei d'amérita qui pena place akei na sens que pour étaler vie privée à mutu en plus to ba ko pesa ka pe basi ya batu pe ba valeur ozi mama na biso nati nana ketchup aza mwasi ya mutu ya libala aza mama ya bana ya mutu okozwa pena ozobeta bale passé moko boye neti bokola na place moko ko expliquer batu na ko kakuti koloba makambo ya loba na ba émission te en plus ozozwa na ba photo ya mwasi ya mutu ozotia to sala pena respect ya basi ya batu ko soki okotela niki kotela niki ata na ba affaire mususu mais ko comparer niki na mwasi ya mutu ya ndaku te donc ngana aloba kaka sala kinga passe ya tant que humain komona ndeko na biso Sarah na oki bakangi ake makala sala kinga vraiment bien te mais kotala pe ndenge dossier ngo ezali en tout cas méritaki ka bongo parce que moni lelo na vie soki ba peso conseil ozo kate peut-être makala kuneza centre moko oyo edikara bato ya place bakenda boma mutute peut-être kuna nde conscience ne kozonga donc mbala sima peut-être on répéter mais na mona chaîne na ye ben monsieur zo continuer kaka ya ben njir ozuneti ndeko na biso Angel Madeline donc ya communauté remplaçant ya Saratola ya osala ya ben mission Angelica Madelena tandis que moto ezana no ya kopela ole aluka koboma moto ya zozo asala lisusu be émission ya kopelisa su moto acha moto likola moto eza bien te siko un jour sote lobi siko yo ndeko na biso azakuna to sa ileta moi démarche osengele ya msu pardon to ko sala démarche yango ndeni parce que il fallait ndenge bakangi ndeko na biso fallait bachana no pe kimia ezala mais bango ndeko ake déjà makala bozo pelisa moto likola moto namoni Angelica Madeline nango lobi asali direct moko ya ba bêtise asala ba n'importe quoi que va corrompre de justice boy to moni émission ngo tellement moni ko memela bango sous ba problème to moni a effacer yango mais bo éviter ba problème na minute on ndeko no azo souffrir ana place à mabe bo luka bo tele na se bo stopper na no ba émission et ça la bien te va biloko wana mais ngana commentaire mingi ya kosala te bikaki mambebe to munaki pe makoso général makoso prophète makoso za kuna sala makamna ala mila trop makambo ya ba communauté na biso ipe mo pe azaki na kandeti lelo atelemeli makambo ya Sarah pourquoi bakangi boye te chéri
Bon, ngai pena makambo ya Sara na obeta mingi te parce que ba bureau ka ya orchestre bazwaka Sara to la tant que yo tozwa yo pour remplacer ba ken ndenge bazaka na ba manike. Bureau ya ex. Nazo bisayo za na batu moko ya wana oyo peut-être présence na biso ejena bango nga kama mutu mo boy oyo asenga na epe loko te asala makambo mo boy na ndenga volonté kaka. Voilà. Mais jalousie na biso ba congolais za penana eza pena mabe grave. Neti nga ndenge na za boye nga salela fali makambo parce que fali premièrement nano avant de qu'on a biso nano nga trop na vie. Voilà. Mais depuis na bandara makambo F victime na comprenaka te na sala ka kuna te na pe na poste moko te. Mais mutu mususu po azwa mwasi moko boya panze likolo aya na ye ono azwa mwasi kasa panze likolo aya na ye ono yo pena to memo kuna yo pena il faut remplacer pena place ba keni wana siko bozo mona place to suki na batuneti ba Saratol na batu ya bazoka Sara ba memi Sara ba mema ye pena ya ko mema ke non eza boye yo to remplacer ken yo ne pena il faut ya te présenter pas après na kuta na Sara première fois na expliquer bango na répétition to discuter na Sara na bi Sara za na fi ya ba problème lobby a okende ko finga fallait grave bino batu ko te ba défendre Sara bon batu ni ba kana Sara peut-être bon ngana lo baka tino lia kinde pena za ya la base ya ko ya na Sara ke no Sara nde za boye yo pena to peso bonga ba ken no lia ga monsieur mais bonga na zo ya Sara nani na orchestre ya za directeur artistique kasi yende papa ya Sara na FBT jino lia kasi ngana tenga kutumaka mususu bozuye oke ko sa na émission oh ya kana na orchestre mwana yo tela niveau komi est-ce que ça qui compétition été parce que yondo ya nai Joël Bosso aya rep ba discuter na ken yondo lo baza mwana malamu siko ngana comprendre te bo tomber na ba question n'est pas na ngatanis de dire non la ya fandi kimia. Voilà, ma camozo qui est un peu moins genre, mon papa pour le fiki pour FBT Misalande, il y a Gisèle et Tati, maman Versace, n'a pas sur monter ma coin, c'est Chiclo winner depuis Londres, Shekina Vumbi, Yaba Vumbi, n'a pas sur monter, Babi, Jonathan Bolingi, Pangi, notre Diogo, Jonathan Bolingi, n'a pas sur monter, famille Bolingi, tout, Adamo Bolingi, Joël et Koufle, Minotou, n'a pas sur monter, Ken Pianale, to Babi, qui est circulé, Kumbo Kurbamake. Kofi Olomide azambabi ke Kofi azana simama makambango te batika Kofi omoni ezane na groupe ya batu moko boye oyo baluzo luka balati saka Kofi makambo moko boye oyo ko sala guerre entre Kofi na mwana ye totika ko fali aza star oyo ke esenga zala bien na batu nyonso tu batu msusu bayaka pembeni na ba leader suwe na bango ezala leader ka bwana batu nyonso tu ya mokili. Mais tout le monde qui appelle, moi, écoute, qui sont là. Si il y a c'est là, nous, il y a si Kofi na masolo na neti, à part il y a Kofi za neti nini. Est-ce que Kofi na sert na biso est-ce que baza en relation nini parce que photo locateur ya bango na nous premièrement. Bengi pa abia za papa na ye, papa. Mais za papa peut-être pe baye banana na fali peut-être yeni qui azalaka msusu fanatique ya quartier latin et peut-être souvenir ya bien azwa et pas confier ça que musicien moko peut-être ya quartier latin abotana ebana est-ce que Kofi Olomide pena avant lo ba pena mutu faut za pena ba preuve faut za pena ba preuve parce que ngana ko ya boyete kaka na bandi ko accuser Kofi na likambo na ba preuve te. Pour nani to luka kaka to tia songi entre Kofi na fali. Pour nani? Lelo makambo nyonso Kofi fali azosala. Eza honneur ya quartier latin. Ngata lelo Kofi na fali ata ba potani ndenge ninga kokota masolo bongo te. Mais toki sandaka za dalobi ngo bi soki belo ba chaba na ninga ba université ba kocha Kofi na université na nyoza na lycée. Fali za na lycée. Bon, ce qui va lobby bas tiango na ndenge sanda kaza dia loba kinga na loba Kofi Olomide premier album na ye abimisa na 1979. Voilà. 1979 wana fali na bandi musique te. Déjà Kofi a banda succès na 1979. Voilà. Kofi aye ko bimisela biso fali pupa ezalaka na ba 1999 na ba 1999 ko na ba 1999 nde toyo découvrir fali donc na lo batia na classe mwana abandaki classe na 1979 na mwana yo banda classe na 1900
99 toloba mutu azo mérité kozala na université ezaka oyo abanda na 79 donc côté ana Sandaka Zadi malgré ngana oloba malgré na sepela ye na langage yango te mais aza na ye na raison malgré alobaki yango na licholi mais aza na ye na raison mais totika temps na temps na ndenge ya classe ya musique Kofi akozala na université mais ayebaka ngo ke Falipe aza mwana oyo tokoloba aza pe parmi ba finaliste oyo bazokota pe université oza comprendre donc ina sens wana parce que na naissance de Kaka ça veut dire que il a qui azokitsa Fali amoni ke Kofi ndele osome bon na ndenge pe ya ba musique yango tokokomparaka Kofi na Fali te parce que Kofi aza papa Kofi nda présenter le monde entier Fali pupa voilà osomona soki lelo tolobi tosala makambo mpona kosepelisaka Fali po tozalaka na Fali wana eza pe impolitesse parce que lelo lobi Kofi na Fali bakozongisa ba relation na bango biso totika na soni lelo soki eza na dossier moko entre Kofi na Fali ngana ye na bude Kofi na finga neti Kofi même Fali pe okeba na ngaloba ndenge azo manquer kutu Kofi bo c'est que un jour pas ko manquer nga ngana manka na nga Kofi na mboko au monde entier yebi parce que Kofi azalaka na conflit entre ye na Zakari ba merveille rambo bazoya ba finga Zakari nga pe tanke mwana ya Zakari pe parce que Zakari baza ba nga pe mwana na ye ndenga pe na ataka Kofi faut ko tsala ba guerre moko bo ezala ba guerre moko valable mais guerre ya Kofi na Fali nga na kokota yango te za guerre ya papa na mwana guerre ya Zakari na kota parce que bana ya Kofi bazo attaquer Zakari nga pe mwana Zakari na attaquer Kofi wana c'est normal on est que le na kabe Sandaka Zadi pari ya Kofi ko lo bandi na Sandaka Zadi bon Sandaka Zadi déjà zali ne kopé ya Kofi Olomide soki guerre eza azwa kaka ya Kofi Olomide parce que aza ndeko na ye donc c'est normal non tant que il mène alobaka luka qui est vraiment lobele non Sandaka Zadi pena nazo luka eto solo la pena na expliquer que Sandaka Zadi guerre wana kokota ngote parce que za guerre ya ba millionnaire Kofi na Fali baza ba millionnaire oyo lelo Sandaka Zadi kozanga quelque chose bato wana mibale bakosunga yo voilà ozo comprendre parce que Sandaka Zadi soki ana besoin ya asomba mwa car moko boyebi mikolo emsa ko senga pe Fali osombela voilà Sandaka Zadi peut-être ana besoin ya Kinshasa afanda na appartement moko de luxe akobenga pe Fali pa kobenga sous l'habité réservé là d'abord moi msu na kotana ozo comprendre donc Sandaka Zadi wana pas ça la erreur te parce que Fali aza frère na bango Fali aza mwana na bango oyo abimi na université kombo nango quartier latin honneur ya Kofi Olomide parce que lelo makambo nyonso tout Fali asalaka na musique partout na Afrique na monde bayebi ye kaka mwana ya Kofi Olomide donc biso ndenga na osenga ba journaliste botika kisongi oyo bosa tosala kisongi entre ba guerre ya Fali na bato mususu là ça va mais ya Fali na Kofi Olomide en tout cas il faut ko éviter yango voilà en plus ba biro mususu oyo bogenda ko simba bakisi po bo diviser kaka ba artiste na bato boye ba ke kisi pe epola ka un jour ba biro baza o ba diviser pe nanga zo na musique ba biro mususu baza na ba simba ka kisi na eza kaka faut leader abeba na bato nyonso to ya mokili ye kaka balingaka ye kaka bato mbongo baza kaka jobu bato mbongo baza me mikolo neti ba panzani Charles Titenda pindaza na Kinshasa bave ndeti kana kinda fuiti bato mbongo tisiko na komona te Blaise Kalati na okaki neti mikolo mwa boye baza na mbongo ayebenga nga déjà parce que tozo ya Afrique d'ici wana ki mobimba ya solo bobenga parce que na miso na bato ya mbongo te na miso na physique pia no bominga faire makambo oyo et ça déjà mabe ni connaissance va na prison est-ce que na casque artiste mobile ni libanda Diego Milito na bana na bindenge Diego abandolia te parce que mutalesa kaye wana Diego caméra simbi kuna sara sale émission bonbongo ekoti tolé siko ndenge ya kebo na habite Diego pe ya mso comme journaliste tebo ba Diego akozonga nepe la team akoma journaliste akozonga nepe la team donc ça c'est olinga
aboya ndeni aza musicien na ye azongisa kutu bapadashi badrumer bazonga bongo ye azonga te déjà mama aza na makala bakotika bana ya sara ndeni fo ye moto abokola bongo ye afandaka na bana sara baya mikolo te sara ndima bana ne ya bengambe ana tika bango bafandaka na deko pardon anga amonaki aza bana mike kaka te mike te ba jeune fille pena ba jeune fille ya kitoko ndima kutu teke bana sara bana kitoko seke sara aza mokolo bon mokolo pas comme tel mais à cause la pas botane avant OK ouais à cause la pas botane avant bon ngana bi bana ne bana kitoko pena autant que conseil ko pesa ni parce que on va pas occasion ba rumeur et tout ba ro ba ni pona mamba sara o de comme le maninga mususu pena mamba mususu bon na lo baka été ya ka baninga ne mususu baninga ne mususu ke internet eza place ya ko etala ka ba vie privée ba tout bongo te été ya ka baninga na mususu parce que dans le dossier, il paraît qu'il y a un tribunal, tout ça. Aux hommes, on a déjà casier judiciaire, il y a Sarah et Beba. Donc, il y a des arabes, il y a des moussous. En plus, il y a une mission, il y a ma fille, il y a une mission, il y a une mission, il y a un artiste. Voilà. Il y a des na micro na yo na sepelisaka bato na bando finga ka kofi na finga kofi ngwa salinga nini yo eh ben quel piano le tomoni concert o déjà ba grand concert ozo beta calamité na kati ya mboka na biso ya rotana tomoni peso ya showbiz ozo courant tous les deux concerts wana na courant tous les deux concerts fallait beta le 15 héritier le 16 kofi olomida beta pe le 16 na village Chetemba déjà toujours quand ba salon ba makambo ezali est-ce que depuis président fallait pas utaki est-ce que je monier non na moniete mais tout le monde va jeunesse ba kenda ikuna bi soit disant quelque chose manika bi ke ba bengana ke nga za obligé pe okende ka kuna te oh j'entends nazaka obligé ke okende kuna te na misala na nga na sala entreprise na nga kombo na ngo fimbu na fimbu nga sa na FVT mais tu bi ke soki déjà fallait pour payer tout le monde déjà ken penaza déjà wana zala déjà na ko kende soki na 8 ans bon so na na tante ce qu'on a kendo sa ni soki na na tante mais tout le monde le quoi la Mumbai comment plus considéré par l'artiste fallait pour pas quelqu'un piano mais il faut la façon Mumbai azota la façon na za façon ni façon Mumbai azana façon na za façon ni yozali façon ni yozali là il question faut la façon na za na façon Mumbai aza ba bien intelligence élégance Mumbai plus que yo papa intelligence c'est ça qu'on matisa ba faire te soto yepe na ko bundela faire moni bata mokili balinga bazala reconnaissante OK Jojo ozo comprendre parce que biso to yeto bandi bitumba pena to yeto to bundi bato wana nyonso bazala te nga bo comparer nga na bato ba ya lelo te po ba moni makambo tosi to silisi ba guerre oh il fallait boya na ba moment où c'est très difficile oke ba mère na bino pena ba finga ma bokota ba kasho fallait bango ba kamikaze te ko compara nga te nga na kamikaze nga na muto na lata grenade nyonso na nzoto na kufa po na fali mais le bon plus quel que soit balabo ya molili o bato musu bakota pona ko étouffer fallait mona ka kente qui c'est pour la gata un jour qui c'est ko pola mais nga na otika soutenir fali te ko kende pe ba place il fallait en répéter te ça ko éviter ba problème yo quand on a quelle place il fallait en répéter mutu mo boye soit disant za soki nini yo muto tsaka batu bakala soko simbinga na nzoto nakotia na kashoa fait de na culpabilité parce que au monde qui est déjà mankaka pe nana moi si ya dit va dire te mankaka pe bango c'est ça c'est pour cela yango zo banga ko koma sika wana en tout cas les questions que tu na nga ba question wana te nga sala na sala kana ndako ya mutu te ba question il faut que luka ko zapper yango parce que et ko pesa ngai bakanda mususu ya concert moi les kaka quelque part ba beta ko pe mbata po makano ika de John o mankaka ye o beta papa nga na lingi na nga ba question wana te na sens que siko nga mituna ka siko jalousie le ka na Congo jalousie yango na comprendre sens na ngote mutu mwa bo linga te mutu mwa azwa salaire te mutu mwa ya ka pe ko senga te mais bo manifester ka bo lingi ete les questions na uta poto na santa pe na 4 balles molili ya ngasoki basali nzambe tendenga akota nsama bele na daya ozo comprendre nana nyonga mutu te na senga mutu loko te na kenda poto na ngai na zongi mais babitumba na bitumbaka papa soki bitumbeleki mabele sa yembati
Satana simbi mandoki ngai koma sa siteo. Nkolo nanga yo bundelanga na longa. Nzambe soki olakate na gauche, nzambe apeso na droite. Voilà. On se comprendre. Donc ngana osenga babitumba oyo yakoyaka na batu. Po ba combattre ka ken. Bitumba ne bandi lelo te mon frère. Bitumba ne bandi lelo te. Menga azara étoile ya nzambe ngai nde mona nga boy. Nga ta bo combattre nga 1000 fois. Eloko ezate. Adiata. Azanani. Azara pemi na fali. Nazo ebe sauter. Moi ba jour depuis na oti poto na bosani moi ba kombo ba tebele. Oui, Adiata. Te na yeb nazo eba epe na bien te. Azanani, asala ni musane. Tout le monde a été trop na fali. Azara directeur, je pense. Directeur ya artistique, je pense, invité. Directeur ya. Mais parce que directeur aza muto yo, so za directeur ya orchestre, o le ka RTNC, o le ki ba TV5, o le ki ba chaîne internationale au cœur défendre artiste. Ah, mon bali ya nani nana bodiko ebi bango non. En tout cas, il faut na mela sou ki Simon Bona mela mikolo po raisonnement zonga bien. Il y a un problème avec besoin c'est comme moko. Et en tout cas, il faut na mela ki Simon Boyo et besoin sanga sur na bomo. Il y a journaliste et tout au bord jour. Je pense qu'il y a aux ala petit na conseil. Na osala te ko? Na osala nga te ko? Oh. Na osala te? Pourquoi? Na osala pete? Pourquoi na osala te? Parce que naza misale belé na osala le 15. Na manifestation munene bon événement munene. Il y a l'artiste Fali Poupa. Mais fallait ça te qui va billet déjà ma place signon sur 16 ans. Yo presse aux ala na Fali pas poto koto kina bon na kin a aux ala te pourquoi? Ce qui va passer nga so batinde nga invitation na kei. Ce qui invitation ezate na okendeka ka bo. Ce qui invitation ezana kei. Mais nga na soutenir ka concert. Na soutenir na ça la marketing. Nazala te. Et changer Fali ne loko mote. Mais pourquoi pas que le roboma moto na mobile na o senga ta pa. Si ko moto ngona roboma nazala na problème nini na bakombo zotanga nazala na problème neti nini. Bakombo yo zotanga. Parce que na comprendre ça c'est bakombo ngote. Le bama be ya moi signe le ba tchire au biso story weekend. Ah. O senga pardon de caméra ya Congo liziba ya mwana s'excuser parce que tu veux beta ko be mbata na eloko oya ba kataka somba te ngana Kinshasa muto abeta ngamba taza ko mankaka ikade jo te na Kinshasa muto abeta ngamba tate koko sana te koko sala ka pe ba aventure na te boli kamba ikango suka boni non ikaza mutu nanga ikade ye mutu nanga to kutana to sola ka très bien tala kuta al journaliste ali boso na mona ba tana ba panneau partout na Kinshasa ika mutu nanga to kutana ka to sola ka pe très bien ikasala musala na très bien. Nabo na mona ka ikapena amerita pena ba chae pena directeur ata directrice ya marketing ya FVT. Parce que avant ça la musala na pena bien, a représenter pena fallait très bien. Comment attacher des postes ça n'est pas fallu trop pas. Na ebité. On il faut luki batotu ni karate. Mais quel est le barabot? Ça veut dire qu'il y a un problème ou non, problème est moi exaté. Problème est exaté. Surtout na même sous maramba sous les cas où on a payé mbote place là ça va. Tout je comprends bien que concert aux aratés. Te na aux aratés na sens que na marambo ebele na osala. Na concert a fallu munene vraiment au début quelqu'un fallait à la kenabi aux aratés. Les a problème te mais déjà tout tout ça moi dire ba komelenga les ketchu est-ce que déjà qui nous senga que maman na ketchu pardon na ndengo ba ki akabaraté na mission mosai que au man que so le kambo mora na bando répéter ngo 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois na bando répéter ngo à chaque fois tout ado bizarre que ça qui m'a bien pourquoi bizarre net na nini est-ce que nana ko manquer net maman na ngana ko manquer maman na na ko bien akabaraté pour nani mais soki mutu bakabela mutu so bosali copie sko na yaka na kosa batu kana na TV akabela ki ngai boye na boye ah lekeju siko na yaka kana bimana ka sko na yaka na kosa ka siko to sala copie nini po akabela nga siko nati copie nini. Voilà, merci d'avoir abonné tout votre sur la Congo les mais moi que j'étais à qui n'a pas salon émission va voyager mais na sala qui était pour na zaki na premier voyage tout le monde a fallu pour payer era ya kanan tout le monde a yambaka 3 journalistes demain on ba na Franck Stéman pour ça que émission alors s'attendre que quelqu'un peut faire ça na mais nga sala na Turquie na sala na Turquie mais batu ba songi ka ba journaliste ba journaliste rande ba songi
Yo ba ngote. Place ba journaliste ba sa place ba kendo sangana. Ba lukanga na za pete. Yo biteke to vivre na monde na ba hypocrite na kati ya monde na biso. Voilà. To vivre na ba hypocrite. Bato mususu pona bango babulaka ken nenga za wana. Azana salaire moko ba pesa ka azganyaka soki nini. Mais non. Nga fali c'est mon frère, nga fali na soutenir ye, na ko soutenir fali pour l'intérêt de mon frère. To sala za na binot, nga yo yebi. Bo fandi se héritier na kiti, bolobi wata. Ken nenga za boye. Asala kana marketing inde ya fali. Wana eske nazali mutafali. Kasi fa ba sala ka ba émission bolo bagat. Bino nyonso na ba Cynthia Kapashi, ba Karine, ba Wadol, ba Filora, ba Pachu refi ba Adam Stofanda na boîte ngo awa na MMT. Da lelo na za rappel msu atana kenda rap ya falite, atana kenda concert ya falite. Na soutenir ka fali parce que na za la ekutu na héritier. Na za la soutenir fali. Siko lelo so na kenda na concert. Répéter. Non kende te pona ko déranger ba mémoire ya batu mususu te. C'est ça. Parce que nga soki na ke concert ya fali. Mutu moko ko empêcher nga na kota ozala te. Mutu ni na ngo empêcher nga ke kokota te na ngo empêcher nga kota. Na kota na nga mais pona ko éviter ba problème mususu. Oboyino ne ba betema nike 12 yango pe oboyina. Na yebi makambo wana te manike ba bete 12. La biya kaboya ki akota na répétition. Nani siko aboyi akota? Ka kuna na orchestre na bino. Kasi foto luka to yeba nani aboya ki akota. Parce que zaka na mutu moko ayokela batu ka jalousie. Siko ezalaki nani waboya ki manike akota parce que nga makambo wana yebi yango te. Leo to moni pe héritier to na ba chi concert dimanche. Éviter fallait acheter les 15 pour na étouffer héritier to pour na komata to pour na osai. Non, fallait obeta na le 15 héritier le 16. Héritier par exemple fanatique na batune belé pe ba mbongo ba ya pe concert. Bon concert ezana ngwe belé na Kinshasa. Ba ministère ba eba kaka mo ba testo kotinde la somo ba testo ke invitation na ngwana to ko ya ko soutenir ba artiste. Ba bi invitation ezala te, ilo ezala te, journaliste somba wana concert na ya batu nyonso wana eza ko respecter presse to ko constater te wana ba respecter presse te wana eza ko respecter presse te na ba journaliste to komina niveau somba ba billet wana eza ko respecter presse te yo ebisanga soko moni momba na concert afali asomba kibi ou bien des mères so moni na concert afali o ebisanga ke basomba kibi to tika na ba bêtise ko il faut yondo zo maele parce que oui au moins que ba 12 ezo yeluka zo balukela OK kasi ngana vivanga na monde ga ya 12 ngana vivanga na monde ya 12 parce que na mu pepe mambo batu babanga ngwa l'occasion de rien abile le no sali peut-être combo le artiste comme ba betiti ba journaliste ba occasion ba zo espace pour manquer ba artiste pour manquer ba vie privée na bango eza grâce na yo ken parce que au PC accès déjà ko finga ba mission mususu na ba te belé ya ngwa musu muzo ya ken uta loba yo ta satika beto zo accès ya ngomike le ba baramo ba retomber nyonso ba biyo mtu olukango yo ko to bebisa réputation ya Willy Musheni obenge ba tolo mo minene siko yo da yo salaka ozolingo bambelanga etolo mwana eza bot da bino bozaba mabe na bino bobombi ka ya ken réputation ya Willy Musheni oyo bimisa o azana etolo mosoki ande yenini yo zalaki place azo suba mais non daka yangai nde yangai kaka nde botala ka yangai mais quel esa na ya Willy Musheni kanda eko bwa ke mabanga bongo répondre à la question dans la tournée que répondre là tanga répondre déjà kolati sanga kaka potopoto te yo poza ba potopoto na yo pe Dès na kaya Karine mokonzo ko ntomoni lo Karine azui par ya nana ketchup te na sepeli na ba réaction Karine makasi vraiment na sepeli fort mais ana bato mitema mabe balingi te Karine ya pembeni ya fali tout ça ya bon dabino bolingi ka bato ba ya pembeni ya fali te bato ba ya ka pembeni ya fali te kimutema mabe bondeni Karine a défendre fali très bien à côté pena ma solo et ça linga bien plaisir ngaza na besoin ka batunde baya to sangana to défendre artiste bon mso bazo se plana été na arrivé na wa pa wa royaume bazo finaka fala zo betaka ba fina ti ba olembati ba fina ti ba olemba Karine azana voix moko soki azoloba na force mo soki azoloba mokile zoyoka siko bo fina mutabongo na ndeni ba tika il a travaillé c'est normal Karine aza pe mutu akoza la bungaki na miitu azongi na chemin yo mona te Karine depuis ça pas héritier te
moi ben pas que ça qui yana ekiti momuke ouais batika mwana bato akenda déjà poto asala vie na ye batika ye soki amoni se réconcilier na ya na efali parce que Karine azwa succès na sima fali kuboya rafali wana ezaki nde meilleure façon na ye ya luka kobima siko soki asengi ya na pardon siko mabeza wapi mabeza wapi kana kata ex victime kuna ba koboya babike ayate balingi te ko ba ayate na ndeni mouvement ngweza ya fali na ba wario wario da ba ndimi siko mouvement za ya fali na ba wario. Voilà, Jonathan Dario, tu as vu sur photo, il y a un confrère, un journaliste. Journaliste en Denis. Photo nous les gars, tu as une photo il y a Prince Bakali, Kolobani, Elongiwana ya Bakali. Anga monika photo ya mutu moko azana bangando na nzoto na basola mbisi parce que petit wana tala faut que ça la clair batu musu ba mériter pena délivrance comme même pena na église moko ya bien n'était pas prophète Emmanuel Dodi vraiment bakangi ata ba chaîne moi 3 jours 4 jours basambeli parce que milimo bangando kotala ka bakali soko atamba bo senti pena démarche ya balokese bangando ya bien te ande kona biso mobali photo luka délivrance na ye utaroza na démarche ya nyama bongo po ngando atambola abo lakisa na atambola ngando mais quoi c'est bakali pe atambola ndenge mwana ngando lakisa no atambola ne bakali oh démarche ya ngando lakisa no bakali atambola ne bakali ngando na wakoti aye na nzoto apimana nute c'est mal ça mabe azelengi mabe yo mona ka ete o mona ka pe na bien te c'est comme on est en bien te abi ni dimanche abi ya ko foloter oluka succès sima ya l'école kitoko aza le plus mignon papa to fanda ko to beta eso masola ba bakali vraiment bakali aluka succès na ndenga mabe fali aza grand frère na ye baza bango na bango bato ya nzela maye mais asala bilo mwa boneti ya ko dimna ka fali eza bien te mais après kuna ya kumisa ki fali ya dimna ki ngako tuna nga makamba ba demer te demer yo bo ya kofi na ndeni kofi na bimisa fali soki ya msu kofi te nde msu yo lelo ya kumisa den kofi fali te oh bo sala la plupart des choses avant yo demer oya ofinga msu kofi ponga mna on a tel fait émission demer ofinga kofi te mais si on a tel émission na ko attaquer demer mabe. Est-ce que des mères à un niveau ya ofinga kofi vraiment niveau ya boya pena kofi pena limite que des mères a koza courage ya ofinga kofi na ndimi yango te est-ce que yo kika batu ba lo ba bien des mères omona ki pena émission ofinga kofi lo bien ça kana lisa yo ka wana makamba bakali mama ngando siku tu des mères pena sali bo makamba bakali za makamba bangando oh yo londa pena bakali mutana bangando ebele boye na nzoto mais botika azabia ka vina nous boluka bo trahi boluko sale mabe petit wana na ebite petit moko yo na ko faire boka libanga te ngana na boki ngate na boka te yesko ko faire to boka libanga zele ngo vertige moko tina biso to bima na album ba kofi kofi aza na succès ba ken pia na wa wana pena kofi aza na succès bo succès là to betara masolo a beta belé papa. Voilà, merci. To ko déjà muke na ko citer na liso na biso. Merci na ba abonné tout ya Congo Lizibative mais le to na pesa na ta bambo. Te le na moni le na kata Turquie eza sombele sukali. Sukali ka. Ben prince bakali na Turquie on yata te na kakol. Yo zala wan to ebito kenda. Tenga sengeli nde kakol pardon. Mais prince bakali bana Turquie modo dreza moko ame ko nyata Turquie te. Nzele to skala ngwa yango wana ki mais amankenga mutatiriki mutatiriki en tout cas soki prince bakali ake tiriki lobanga na longwe mwana tiriki non ezaki mutalbaki ke tiriki za poto te grâce ya poto za plus nani papi kakol yango na lobi prince bakali amankenga mutu ya tiriki donc kuna okota te ba oseni saidi ba nyonga iti okota na ndeni ya mankenga mutu ya tiriki bo. Parce que ndeza we prince bakali nenga mankenga Turquie akota te Belgique akota te France akota te Afrique du Sud akota te Angola na Rwanda akota te chena mulele akota te
akota te on est na ka babi ke kakola toujours ya chama kona tsiki ba ko boma ba ko zokisa okolo bali mpona kakola bi Grèce bon kakola zala mutu asalaki na erreur nga kosengela kakola balimbisa balimbisa kakol wana avie na biso asalaki erreur balimbisa mais prince bakalinga asengeli bolimbisi te ba tsiriso aye ba kotsa te akota te. Voilà, merci na abonné tout ya Congo Liziba TV, merci na batutu bolinga Kevin et Panda de Ketchou, ban Afrique ici tout Tozoya, champagne overdose, courage, Jaël Chaud, Jaël pour toute la famille Lukoki na Pesibino Mbote, Patrick Lukoki, Fly, Jaël Chaud, batutu bolinga Kevin Panda de Ketchou, monsieur Poto Linga Rabino et Ken Piana, peut-être le niveau Baksa na Masoro Toso. Non, moi Mbote kara, c'est Apolé Lumumba, Adel Djoro Bagou Danger. Au Medina hier. Ouais. Adel Djoro Bagou Danger. Adel Djoro Bagou Danger en tout cas. Il faut aux alana bien pour assola bien. Shader il est grand manager, Angel Moussoeli Makizembe Koko Arafat. Batuboza vraiment ébélé, ba vieux Luison Mbata donc merci beaucoup. Merci Naroya, soutenez que tout le monde la semaine prochaine. Non, tout ça. Déjà ce 24 déjà boya ébélé na kati ya village Panda réouverture mais sur l'invitation. Sur invitation, les oye mukolo to sala réouverture na biso ya espace na biso village Panda déjà na lingua la mouchi référence wana kaka na Kigoma wana na 5 lopanka ya coin. Soko komika côté ya ba immeuble Shadara Tengi otunika ka village Panda ba relaxer sika ya kobunga te na lingua la soko TV lokota mo déjà to 24 to puis oyemba la moko soti boye bova partout na ba entrée tout okokota pour oya animona tout ça fiché wana déjà mois prochain tozala Lubumbashi après tozala na kati Afrique ici Josepha Chako la CPI tozoya na kati Lubumbashi wana po to sala kaka nde to solaki bato tout bolinga Kevin Panda de Ketchou to linga bino Petro Kevin Abino déjà fin de juin après retour na biso na kin na organisation na Turquie wana Istanbul pour na grand barbecue où ils le 20 juin na kati ya Turquie na bateau na grâce ya Micho na pesi opembote tout bolinga Kevin Panda de Ketchou na pena linga bino ya Yvette Elisiki Nika Minaj à Paris bosani mettre Choucha Mabel Choucha Mabel bato babi Dozini que vous avez belé va mettre ba américain bato belé Gaël Sungi Mobutu KBG Joël Koufle vous avez belé ba massa tout ba ya tout ozaki na le Ketchou bien circuit za mboka na bon séjour PNF Firenze na kati ya Turquie wana malgré confinement moi na kotambola te Hussein le gouverneur merci pour tout massa Hussein Saïdi le gouvernement sananga Givenchy Kalonge na pesi mbote bana tout ya Turquie merci na Ken Piana vous avez invité na biso le 24 merci beaucoup ça la biso bien et tout monde na sima caméra za ki bongo Jonathan Dario na sima caméra alufu sula na pesi tout mbote Jonathan et Nemi Panda Shadrack ba tout on a gobi et tout le monde ba la sima bisous ba Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous